Yabino yango. Donc musu se zati. Donc boko senti bilengi nango, boko découvrir ma solo belé, boko mona makambo belé donc c'est per sabino et longola bino ma souci banine. Donc si tu nabino yango. Il y a Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui se passe pour Nambo Cannabis au République démocratique du Congo? Rien n'est réparé. Depuis les Kambu Oyo, il y a profanation, il y a mausolée, il y a Patrice Emery Lumumba. Famille est déplorée les Kamboana. Etalingambo mosusu, etalingambo mosusu balobi te. Pouvoir oyo ba exagéré, batiki yango. Après ko boa kisaka. Sengeli peto lo ba yango malamu te. Papa Laurent Désiré Kabila te. Yepe azalaki président lokwa Félix Tshisekedi. Ndenge moko pe oyo akoya et sengeli toujours ko commémoraka ba mémoire ya bango pona ko honorer pona ko battre la histoire ya mboka na biso. Mais Félix Tshisekedi au pouvoir, nous remarquons que bazolinga balimwisa histoire ya mboka na biso. Na pesi révérend docteur André Bokundo Ambote mingi esika azali kolanda biso. Pasi pe mawa bandeko, rien ne marche na mboka na biso. Est-ce que papa Etienne Tshisekedi azali héros? Nandimaka déjà komba na ete bino boyebi. Mais botala parce que moi na ende azali na pouvoir, bomona mokolo ya ye ndenge nini babimisaka mosolo ya république po te bakenda kosala makambo malongo banite. Papa Etienne Tshisekedi asali biso makambo ebele ya mabe na mboko oyo. Oyo fozala kaka aveugle po ndimela bato ya IDPS oyo. Mais na kozala nga moko te na plateau ya lelo. Na kozala ngai elongo na mopanzi sango ya Bokundoli. Mwana mboka Jimmy Boembe. Comme l'année 2025 parce que Zamba Liboso na janvier. Très bien, oui. Oui, en tout cas, bonne année na bande konyo soba kolanda biso à travers les médias oyo kozala diffusé, mais yambona pesa bonne année suso. Et naina lobaki mokolo alelo le 17 janvier, Maman Tatiana, c'est impraticable, il a plu presque sur toute l'étendue à Kinshasa, mais na komi tout na Kinshasa la belle jadis, mais lelo oyo je vous dis c'est la désolation. Donc Kinshasa la poubelle, on pensait que tu déshabillais Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre, oh bah on nyoso, hein, dans bazara ba saint, tu déshabillais Saint-Paul pour tu habiller Saint-Pierre. Donc au Kinshasa, il n'y a pas moyen, il y a pour se déplacer, malgré mais rien ne marche à Kinshasa. Et la pluie la fois passée, qu'on a pompage, il y a eu des morts. J'ai même suivi, il y a eu 5 il y a famille encore. Donc pour dire que Kinshasa c'est bizarre, même la construction anarchique, mais parce qu'il y a manque d'autorité de l'État. Il n'y a pas de sérieux. Donc voilà, merci de je crois que nous allons passer un très bon moment. Donc on va réfléchir par rapport à la situation en Mboka. Naba ay héros au Lobeli. Parce que les alliés héros nationaux entre guillemets. Donc voilà, on va en parler. Nalinga kito banda na likambo wana pambate toza le 17 lelo lobi ezalaki le 16 pour na Laurent Désiré Kabila kasi nazongi mo asima po to banda nanu na likambo ya ngumba Kinshasa parce que aussi okotaki déjà na likambo yango au cordon Jimmy Boembe. Mbula ebeti d'ailleurs natikaki na plateau apote nga na bimati libanda na mbula na tambola kotala ezobetaka petit sikoyo tisikoyo naza omitu na eske zande bokecho ayambo la krela ka biso ke na kisasa bozela mbule ko betela bino ko kata te yango ana nzambe yoki ena ebisio kobuka na te cordon parce que zambi loko mususu bomona ka mutu azolo babomona ka bokechu mais azolo bana bino ce qui est vrai et puis makambo pe ekomi ko salema mbula ebeti nazo sabino na commune ya Bandalungwa na avenue de Kani maye koteli batu na bandaku bandeko batia ba locataire na basima na bango kolobati soki oyaki lobi nango cordon okukuta batandi ba mousse
bamisu bambetu babimisi po ekauka na moi moi pe lobi nango eboyi bongo rôle ya l'état eza nini cordon démissionnaire omoni olobi mama bokechu wayambo c'est un mal nécessaire politique bato bataso bamonaka azo ba français mabe au peuple ndenge nini bon on se moque de lui mais à travers kaka erreur wana il fait passer un message très fort. La même chose avec Boketu. Mboka oyoyo alubio marmalubaka oh baso dirigete oh baso salaboye mboka mamalamute mais c'est tout à fait normal mais tout ça ils ont se résumé maman Tatiana dans manque d'autorité de l'État. L'État n'existe plus, je dis bien n'existe plus, peut-être ça existait. L'État n'existe plus parce que l'État a ses manifestaka à travers la volonté de la population à répondre na yango ba déshydrata ya population mais sur l'État on a répondre à déshydrater la population il n'a pas d'autorité tout le monde a l'État non tout le monde a l'État il y a des autorités de l'État basali donc voilà manque d'autorité de l'État et rien ne marchera tout le monde Kinshasa va disparaître sur la cartographie à RDC. Naibisio. Bon retenir les locaux. Modèlement, les autonda na Kisasa, moyen. Et puis, nous sommes gouvernés na mutu neti na ngumba Kisasa, tolo bayango bongo. Gouverneur o bati na ngumba Kisasa, mbule pesa ka ekanda. Est-ce que c'est normal? Est-ce que catastrophe naturelle? Est-ce que c'est normal? Katoza pe na eleko yango pe ambulati. Torosuka siko wapi pote moto azali ko kamba ngumba Kisasa yembula epesa ka ekanda. Kende siko kotala cordon bisika misusu mwa mboka Jimmy Boembe oyo biso kutobeta li solo ya Bandalungwa. Tobeta li solo ya Ngiringiri. Topasi pe mawa. Wenze ya Selemba liboso ya prison centrale ya Makala. Nzela ebukana. Voilà où koloba te. Soko pusani mwa muki ozokende vers epatamak. Ebukana. Koloba ko douter juste na bonbon sucré. Bonbon sucré. Nzela ezali te. Et président Nzela oyo bakonzi bayaka na prison centrale ya Makala, grande prison ya Kinshasa. So kati sina ngambo mwa mkuna kote neti ya école technique. Oromona bayaki obwara mwa mabanga mo bazelo ndenge Patrick Muya ya salara aventure moko awa na ba Godin Poi bayaka obwara na temps ya campagne ope basala musala moko te na avenue Lubumbashi soni bazelo wana babwaka na ba déchet babengaka yango babwaka na yebisa yo ekomi kobota ba matiti mususu ezobota manga. Je me suis posé la question de savoir est-ce que bateau yo bamona omona pe mukonzi azoleka wana na ebité qu'est-ce qui se passe pour Namboka na biso République démocratique du Congo avec de tels problèmes avec de telles choses bozo luka ki insécurité na mboka ezala te ndenge nini mais cordon pourquoi ba détournement ya makasi mais banzela ezalité bon vignette to futela ngoni au contrôle technique mon wani ke na wapi nga depuis André Kimbuta na banda otuna epe yango bilaye na tuni epe ya bumba ye na otuna bino bayaya mbongo wani sala nini ekenda na ba poste na ba troisième bureau na Ngaba Lemba Njili Bondal Kasavubu, Ngaliema. Problème oyo VPM il y a transport à Koloba, Oba Kosala Mingi. On croit qu'on a résolu le problème, il y a un cynique. Par contre, et ça lit encore ma baie et belé et je sais pas embouteillage hier et c'était avant-hier pour Nakoma Kaka des magasins Nakoma Bandal. Je fais une affaire de 47 minutes pour la maison bon bima. D'abord étant là ma baie, bon tu es sans cynique, malgré eux que font mais balobaka na situation balobaka boye. Quand on déboise
il faut songer à reboiser pour éviter le désert. Puisque vous déboisez, mais vous reboisez, mais vous s'attend à un résultat nini. Cela veut dire quoi? Là, vous dites que vous avez un sens cynique. Vous réhabitez, construisez d'autres routes. Vous tournez dans les missus, on y va au bamba. Donc, on est si vous tournez dans les missus, on est battu à awa, balekende kuna abo sali. Mais vous avez réhabité dans les bari, il y a un sala, c'est-à-dire, vous évitez de déserter. Quand si vous avez une victoire, au bandika la croisement saillot, au comme la pire, il y a témé de la victoire. Mais, Maman Tatiana, c'est bizarre. C'est bizarre. Non, maintenant, une grande institution, la police, c'est ça, la pire. Et puis, en Éthiopie, maman na liboulou, il voit ça. Mais comment expliquer que Bakondi, si vous voulez diriger qui? Mais c'est ce peuple, on a un manque d'autorité de l'État. Vous mais vous ne faites rien. Vous êtes là, papa, ceux qui sont papa social, entre guillemets, parce qu'on confond être papa social dans une commune, on doit faire ça, la gestion d'une grande ville comme Kinshasa. C'est ça la confusion. D'abord, il y a la gestion de la ville. Et il y a une question, avant la question, il faut titulaire. Au niveau des gens compétents, c'est par miracle, qui peut diriger Kinshasa, mais Mawato, parce que le quota, vous comprenez? Donc, quota, ça dit, c'est normal. Ces gens ne mériteront pas d'être à la tête de Kinshasa. Mais comme par quota, on a un kokende. Mais les gens vont dire que vous êtes contre. Non, tu vois, Kinois n'est grandi. Éthiopie ou un cordon Jimmy Boembe. Nzela ya pire. Balobi te libulo esalemi wana. Bien sûr, c'est ça que je dis. Na rond-point Gambela pe lisusu. Ah oui, rond-point Gambela, oui. Parce que quand il a venu victoire, commandant Sayo, tronçon Sayo, il a venu victoire à partir de Sayo, Tio Koma, victoire Yango Moko, mais c'est grave. Mais c'est grave. Mawami. Où sont les autorités? Triste réalité. Pas de cérémonie, il y a commémoration, il y a Patrice Emery Lumumba, Mokolo, il y a le vendredi, pour Naliwa, il y a Premier ministre, pour Esengeli Tolo Bayango Bongo, l'héros national, Patrice Emery Lumumba, Likamboana, décision yango, et wuti na kati ya libota oya ye, famille ezali ko dénoncer, na lingaki koloba, likambo ya négligence ya gouvernement congolais, après likambo ya profanation, ya tombe, ya papa na bango, bango wana ba koloba te, likambo wana esengeli te basala bongo disparition ya po basu bakite lino wana relique bungaki te mais po na libota balobi te ekosala pasi mingi parce que tokenda na bango relique qui serait o bango balingaka te toloba toloba bongo bandeko balandi ya Réaco News Télévision, pe Bolanda biso na Congo Suisse, Baïbo Bolanda biso na Ibike Bozali Baïke qui serait emporté par les inciviques après les Kambo Oyo et Salemaki incident ou Salemaki biso ban sotoyoka kimbela ya likambo wana. Histoire ya mboka na biso toloba yango ezali ya solo, ezali lokuta, ezali boni. Na yo cordon Jimmy Boembe parce que to banda ko eba ko mona kapé amo ba défilé et ko salemaka na mémoire ya Patrice Emery Lumumba pona ko bungisa li citoyenneté basusu ba ko bateli citoyen bombela biso makambo ebele décision ya libota yo moni yango ndenge. Non, d'abord on est relique je crois ils ont le 20 juin des reliques ils ont après ba démarche après beaucoup d'années plus d'une soixantaine d'années. Relique ezongaki relique ana bato bele balia mbongo na sima nango kaka bato yozomona oyo ya régime bazali bele balia mbongo eya wana bon tokokota na débat wana te
ba tiango na kati ya échangeur ba déplacer yango obi ko déplacer ka moni si yango taki wana libanda wana po eya kaka na kati ya espace na échangeur wana so ba biso mbongo ba lia peka wana ba kosa pour na construction wana ba liango ba tu ba profiter ka na ça dit Congo na lia partout Mama Tatiana échangeur est un lieu hautement sécurisé. Il y a une légion moko ezawana ya police. Babe yango za soki mbata net yango za mbata Bon, je crois zaka ba nini intervention rapide ezawana. Ya makasi wa rosu. Taka so bakanyo mutu ba ke on échangeur. Oui que bato alela. Ah, baro que na cette mais so que on échangeur, ils aura passeport wango. Alors un milieu hautement sécurisé. Mais aussi acte de vandalisme na mausolée sans qu'il y ait des gens qui intervenir, sans qu'on y ait des bateaux, sali. Ah, tout ça, aventure. C'est le même scénario qui a été fait avec Christian Malanga. C'est le même scénario. Un milieu hautement sécurisé et les gens sont venus vandaliser le bango. Mausolée et puis saboter. Oui, il y a des complices. Il y a des gens qui ont volé facile. Les gens au Bazali qui dirigeaient, ils ont saboté ça. Ils ont envoyé les gens. Bon, on a affirmé parce qu'il y a comme il y a le baki, il les a battus. Mais tout ça qu'on analyser par rapport il y a le rôle là on a fan à côté il y a maison communale yango yoyo ndako na yango yoyo soki bato ba ko yiba awa et que ba solo ba salaka ba sali réaction te ba monité automatiquement ça complice ba ça complice c'est ba yebi yon ba tikaki yon une famille on a la pesi ba totalement raison là ça c'est le premier élément donc ba monique ba sabotaki reliquia ndeko na bango, papa na bango, yaya na bango, frère na bango, yango le moni moyen de, et puis de deux. Ndeko baki na debi, compte tenu ezalango famille na bango te, si c'était papa Etienne Tshisekedi qui est mort récemment, on a déboursé l'argent, et ça, mais même hier, tala, na messe d'action de grâce pour le musée Laurent Désiré Kabila. Avant la messe, le 16, le 15 mai de Samaki, les bako paie sa programme. Neni ne go salama, messe d'action de grâce de Rosala, bako kena mausolée musée, batu bako kende na comment? Na veille de marbre, na résidence qui babomakaye. Mais les bakomi, pour te demander une fondation, il y a Lumumba. Les bakomi, il y a programme pour le Lumumba, la modératrice à l'obi boye. Et donc voilà, et c'est un raisonnement. Abi, jusque-là, aucun programme de la part, il y a Lumumba. Moi, c'est bien ça. Elle a dit ça, la modératrice a dit ça. Pour dire que Lumumba est négligé. Et négliger personne à comment on a ça état de bisoté le rôle là-bas a fini les crapauds. Donc la famille a totalement raison de refuser à ce que va organiser une maison officielle et parce que baza négligé donc l'histoire va effacer Kate. Oui, histoire va effacer Kate. Quel que soit l'histoire retiendra un jour que Kagame, hier, nous l'avons insulté comme l'ennemi du Congo. Mais Kagame était devenu un grand ami du Congo, était venu même cracher sur le mémoire de Congolais les martyrs. Même il y a des martyrs, Nabiso. Et puis, ça qui a pris, des martyrs, autres martyrs de l'indépendance. Donc, à cracher, ils sont trouvés face à côté. Donc, on va un jour, que Kagame a craché sur Biso. Non, c'est dans les annales, hein. Kagame qu'on a insulté hier. Comment tu peux effacer l'histoire? Il y a Lumumba, Patrice Emery Lumumba. De son vrai nom, ils ont Okitambo. C'est très il y a Okitambo. Okitambo. Donc, papa n'a vu il y a Okitambo. Oyo, négligé, c'est une négligence. Lelo, aucune action grave et salami. La journée à Lumumba.
à part ma groupuscule, ma organisation personnelle, ma organisation privée, n'a aucune action officielle. Et Salami. Ils n'auront pas si bandeko balandi cordon. Très pas si roussaralati. Deux fois, je me pose la question de savoir ce qui est ali. Mutu ako kambabiso eza Félix Tshisekedi o na monaka na kati ya mutu kazolo balamba policier. Bino soki biso to soki na zu pouvoir. Bino tozo bundela bino. Komba na biso ezali ya bino eza ya biso. Oui mais ça nous indique mutu ou apona ko sala moninga mabe Congo eza ya biso nyonso. Boza na droit beau vivre dignement na Congo. Mais vous savez après vous il y a des voyous na bateau yo. Il y a des voyous bino boya robeta biso masai. Vous ne devez pas faire. Il y a des voyous. Il y a des voyous. Boya bino kwa na bokomo. Moi j'ai parlé avec les gardes. Avec kuta komelinga maman Tatiana yebisa ndeko Jimmy Boyembe. Et pourtant, les reliques étaient très bien gardées en Belgique. Il fallait réfléchir avant. Le Congo n'est pas dirigé, monsieur a raison. Nous sommes dans la jungle. Boye Penza, voilà. Merci de Ronangaï. C'est la jungle. 61 au Salikuna na Belgique. Tala niveau bagarda kiango. Mais quand ceux qui disent ça, quelques années kaka awawa, talandeng ba sakajan. Ozomona ça c'est craché sur la mémoire. Il y a le Mumba, c'est insulte. Même la personne aïe. Ce qui le Mumba le alobi alamuka. Alors sur ça va te bilete. So bi alamuka penda. Alors ça très déçu. Très déçu. Donc, triste réalité, ça me fait vraiment de la peine. Parce que deux fois, ma kamsusu otozali koloba wa basusu bakokanisa lokwa boya bo koloba soki pe ndenge nini eza pasipe ma cordon Jimmy Boyembe to aussi sa émission boyete et sengeli tokoba parce que sengeli to lobela pe makambo ya insécurité wa to kota na makambo ya bakuluna parce que ezaki na bakuluna moko 25 oyo babwaka kimbela balobi te bazali ba mineur balobaki te bato nyonso ba kolobaka bango lokwa ba mineur bakomi sika awa na moment oyo bazwaki bango na tango ya identification na bango basalaki ba test médicaux bakeye ko détecter que parmi basusu bakosaki que bazali ba mineur te. Déjà il faut peut-être signaler na bato que ndeko bakataki loboko toyoki nungu otatongo lele na ebite soki basusu bako batezali ya solo basu babe ezali nungu tendeko o bakataki loboko akufi. Boyebi tenga na ndeko bakataki loboko Jani yozaki kuna audience wa Jani. Bon, on a dit que à Koufaki selon les informations, mais je viens de lire dans une page, bon, on a gardé dans moi réserve, la page wana balobi que Jani n'est pas mort, Jani est en vie. Parce que médecin traitant naie a lobby que Aza en vie, mais contrairement à Nengi Lobami, que Jani a confirmé. On va vérifier ça, mais Aza n'a été à la montée. Aza n'a été tout même l'audience, il n'était pas bien à Nord, le baillon, décagé qui est rapide pour Akende, mais c'est traitant de Basengela qui est Akende. Donc Jani, ce qu'ils appellent à solo qui a confité, gloire à Dieu, en tout cas, le plus vite possible, Nzambe a songaye. Mais quartier vie moni comme c'est inapte oui comme c'est inapte donc on trop il ne pourra plus faire peut-être lui qui n'a que 45 ans ça a 45 ans trop quartier vie et puis maman Tatiana bano ba ko sala ba mobu oyo bazo plonger bazana entre deux régimes Kabila Tshisekedi. Ok. C'est-à-dire, bah on varie entre 16 à 25 ans. Kuna mukolo na habité de 30 ans, kuna mukoba zarar. Mais on plonge de 16 à 25 ans. Ceux qui te reconnaissent, c'est 29 ans. Banana sans pitié. Et puis c'est une bombe à retardement. Bazar capable un jour lobby, des jours Katimoto Liboko, pour armer, à créer révolution. Et c'est ce que Banoyo, même, il faut balander à Konzebele, que ce soit dans l'opposition, na pouvoir, à utiliser Bana Oyo.
baze belo monaka oh marche bakenda koza kingani oh bakenda za utaki boye oh meeting yoko boye bazali bana wana monaka wana bazali la plupart des autorités ba utiliser banana c'est-à-dire bazo utiliser bango ba pesa bango machette boyete mais bazo utiliser bango na ba acte vandalisme belé bazo ba marche bazo bango ba yibaka quand le même personne wana bango ba utiliser bango ndi bango na baza ba kuluna ngamona mona na otanga koma l'idée yango te bato zo na aéroport to comme na quartier 3 moi-même ba arrachanga même téléphone ba tu que l'autre mona bango wana biso to image bazela ba nini awa ba machette puis et belé na marche wana donc les ba hôtel bano anga ye et puis makambo ya ngaba lemba e banda kala matete ce qui senso e banda kala au vu et au su de toutes les autorités nayebi yango donc ndekwana Jani en tout cas nzambe abatela ye soki za solo ki akufite donc nzambe abatela ye ndeko moko alobi ndeko Jimmy Boembe il faut arrêter les avocats qui défendent ces criminels, ils leur poussent à tromper le tribunal. Mais parmi les témoins ba témoins renseignants wana obayaki wana parce que omoni na ba audience ba témoins renseignants na ba témoins oculaires hein et ça ba témoins sont oculaires après 6 versions de fait mais ba témoins renseignants puis bazali oyo témoins en charge ba on doit en charger mais témoins en charge pas à la cas OK a relater que non ye à part likambo yo ye ne mutu miko zomona oyo je mo ko ye mutu saka boye omoni mama na kufa kuna ezaka pe ka ye ngomona mona ka ah da batin bazali mais témoin oculaire de quoi ya shop ou à témoigner qui wana so kande ayoka ki même réaction de quoi sali c'est la même réaction passé qui na audience à 5 micro tribunal alobike na izoka musangai comment muta bomé mutu bozo bile ba avocat bozo parvenir que défendre et tout ça ndé ba avocat ba comme menace contre les avocats mais wana papa juge tribunal éviter ba ça genre de ya yebité ye c'est normal à exprimer pas sinaye à lobby maza s'attaquer na binoté ne ba boto aki avocat na parole parce que avocat so ba bomaki ndeko na ye na habité bon loka pe luango zara compliqué droit peu zara longo mbene comment muto ba bozo ka ba défendre na habité zara droit bon en tout cas parce que biso pe tozo yambaka bato ebele na likambo ya peine de mort oyo to ko telemelaka mwana mboka Constant Mutamba mais en réalité quand j'ai vu makambo bana wana ba ko salaka botika ngana ebisa binote c'est vrai on l'accuse de tout bazolo ba makamna na ndenge ya nyonso que yazali moto moko alingi populisme nini nyonso boyiko ba sur Constant Mutamba botika yena no asala ata na kotambo lelo na ngumba Kisasa moi changement ya ali bien sûr ngana zaka la totalement oui et aussi la totalement parce que uto pe ekoti et si eboti pe misisa bien sûr c'est vrai on s'aimait na ba famille pe ya bandeko na biso ya ba victime na ba famille ya bandeko ya bakuluna ndenge nini ba na bango ba kokufa mais bomi tsepe nesika na biso ba victime ah bah oui o matana moto nzoka ndo mati moto ya bakuluna neti boto wana ba mituka te o ko tambola ka be mutuka yali na koko so problème a boîte e ko lia onzoto tongo midi pourquoi pas somba boîte na Kinshasa il faut $750 ozwango wapi na likembo a mikolo faut kangisa ta mso 3 mois 4 mois ya salaire na yo po te obongisa yango awa sika ovandi te OK siko tournage ndenge ni po esengeli osala émission batala ona nzela etando bien sûr tout ça osala yango ndenge ni il faut zaka na condition moko kasi oko mata na moto ya nani bakulu na pe bakomi ba motard na Kisasa oui surtout ngai penza esika wana na beteli Constant Mutamba c'est constant na beteli yo maboko tata ouais ba kizio de tout sauf rien nga pe nazalaki contre mais tangu natali ba victime na mitine esika na bango na mitine esika na bango
c'est vrai bakoloba droit de l'homme azawa anaka pona koloba mais kotala pe makambo ba kosala molimo nini mutu azana ngo pote akata mutu liboko là bakata mama moko libele bo excusenga na kinkole droit de l'homme ezaka wapi là bakati ndeko Jani liboko Jani aso na mwana moko akufo boko la mwana ba famille za besoin na ye droit de l'homme eza wapi et puis chose grave ba amputé oyo bazongo susu bakina ngo bakatisa ngo ngaba ya en tout cas po balakisa bato et puis bango pe ntango bakotala bongo ya koto pe batali bango pe bakeli bakati pe yanga babaye nango nde liso nayoki mika ndeke ya kobeta lelo alobi baki osomba cigarette baki koluka mutu moko boye atataki mutu kuna kote na bango baki bakuti oncle asala mwa aligablo na ye babeleli cigarette ya kombe ya 500 oncle akobimisa loboko po te apesa 5 shimboki 100 francs 100 francs bakati ye loboko ce n'est pas normal na kokata bakati oncle liboko bakena wa bokata ntaba bozo kata il y a aucune autre méthode à part peine de mort il y a aucune autre méthode pour loko atteindre aussi la 100% nos fils que fait non diminuer à 80% ya ba nyonso pona mutamba bravo je ne suis pas votre communicateur. Ah oui. Il y a des fois, on a la monnaie, surtout la rabinisa bakulu na wana. Véritas. En cascade, on a une salle d'émission, je critiquais constamment moi. Et je dis que condamner le lot critique qui est. Oui. Comment communisa pour atteindre sécurité dans la société? Or, c'était une chose, ça peut ça qui bon voilà, ça réinsertion dans la société, de façon qu'ils vont changer. Mais ils n'ont pas voulu. Et puis les choses sont pires qui. Voilà. C'est ça la procédure. Donc là maintenant, j'encourage à 100% Constant Mutamba. Merci beaucoup. Cordon Jimmy Boyembe, to okendaka iko okelo kendo na suka ya émission soki mbele ya kopesa ezali okoki koyebisa bakongo mani nini po tosilisa te nga nga bala eloko moko peut-être tobeta omona cité makasi te eza par rapport ya Lumumba na Kabila omoni bandeko balobaka ke ezali Lumumba na Kabila baza ba héros nationaux oui baza ba héros entre guillemets pas tellement ba héros tu sais pourquoi pour nani fou, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Lumumba et Kabila, ils étaient des courageux. On m'a dit partout dans le monde, bah, héros, l'air à Koufi, il faut penser naïe, idéologie naïe et pérenniser les loyo et comment Mboka a évolué, il a changé. Mais dites-moi, ça fait aujourd'hui 24 ans, il y a Mouzé, c'est 64 ans, hein? Il y a Lumumba, le pays, la République démocratique du Congo ne fait que régresser. Comment pouvons dire que Baba héros. Et puis de deux, ce sont de courage oba ozaki na ba courage na bango par jurisprudence na Tunisie, c'était la Turquie entre Tunisie et notamment que tracasserie et les kaka makasi mutu moko epesaka kanda ayaka a mis essence a pakoli a se brûlaka à partir de l'okwana tout a bousqué lelo yo tu me dis nenge komaka wana ti lelo makambe change évolue après makambo c'est ça héros mais depuis Lumumba le pays n'a pas évolué. Comment on peut dire qu'ils sont des héros? Le pays n'a pas évolué, le pays a régressé. Depuis, ils ont légué quoi? Oui, ils ont légué le courage. Aux jeunes, bien sûr. Oui, le courage, le patriotisme, oui. Mais ils ne sont pas vraiment dans le vrai sens des héros, selon moi. Parce que Tiki Bisso, l'héritage, de zombie,
Sima, on n'a pas évolué. Bien sûr, ça dépend aussi des types d'hommes. Donc, pour moi, idéologie na bango, ils ont vraiment pérennisé. Donc, pour Nanga, ils ont vraiment, dans le vrai sens, il y a roté pour Nanga. Parce que rien n'a marché. Namboka na bisoto zonginde, là, un siècle en arrière. Donc, Nanga na bête moi et l'autre par rapport. Très bien. Il y a héros, mais c'est ça mes personnalités. Oui, oui. On y a marqué. C'est dans l'histoire. Mais même moi, le combat que Oyonga Inamenaka, ils allaient vraiment, moi, Patrice Emery Lumumba, c'est mon mentor. Ce qui est Sengela Lobabongo. Ah oui. Son courage, oui. Patriotisme, Azalaki Nango, Ponanga, en tout cas, Patrice Emery Lumumba, Azali. Mais oui, Bakanga qui est Nawana, emprisonné. Oui, Bakanga est poignine. Aïe, Barat. Même pas. Là, c'est faux. Parce que les lots balingi balola. Solo. Na histoire. Bandeko Batala. Aïe, Bakani. Il avait, il a été accusé, il y a détournement, il y a chèque postaux. Mais yo c'était Natangu ya Lumumba, tango Lumumba. Chèque postaux de Mobutu doza koluka te asala oyo asala kiwana. Kasi to ebit, lelo pe ba okangaka batu baza ko accuser batu nyonso baza koloba contre Félix Tshisekedi. Bato nyonso balobaka contre Kabila. Poto ke na yango ka bongo. C'est l'histoire. Si, mais kasi l'histoire le yango ezala déformé te. Totikala na vrai sens ya histoire. Parce que Patrice Emery Lumumba na yebite moto ya mwindo azala ko telemela bandele biso nyonso to mona neni ya ko telemela mindele. Mais aujourd'hui bato ba ko linga te batenga misali histoire. Ba misusu balobi Patrice Emery Lumumba akufa kande pona mwasi. C'était wale za bakako. Akufa kande pona mwasi. Selon le fait wa moni déjà Atalia maman Pauline a tika li solo anezaka Patrice Emery. Voilà, ngandi bango pesa nango boya. Yo a demantaka ngo déjà je crois moi ne moi demantaka bi c'était pas comme ça, l'histoire n'a pas été faite bongo, mais les gens donc il y a qu'au Congo nde sengeli kaka babetela batuma solo moneti ya bongo. Mais on dit que makambo pe ya koboya ko commémorer fait nini o ko cha mosolo pona Lumumba et bandi pe le te oyebi ke Mobutu avait refusé qu'on tourne le film il y a Lumumba awa batma yebi yango kasi yango ne kenda di kozala tourner kuna so na Gabon je crois entre Ghana et Gabon tout ba meli de na ba créa yango kuna mais ça na Kinshasa te na Congo peut être nulle part. Le film Lumumba a été tourné entre Accra et c'était Accra na Ghana. Na Ghana. Bota la degré. Cordon Boembe to comme na biso na suka. Merci na Michael Mikandeke, merci na bandeko nyonso bo s'abonner na Congo Suisse, bo s'abonner na Reaco News Télévision, bo za la baïke. Maman Pirate Bijou, merci na bino. Merci également parce que maman abiso lobaka date ya lelo il faut lambela e penza ngombe. Pour aller à un malamu parce que makambo tango ezaka kondongwana bango bazaka na etelo abiba kangela ka bango na etelo moko parce que ma mère a koli na kisangani. OK. Oui. Dans Stanleyville. Il y a Stanleyville. Il y a pengango bongo. Il y a Stanleyville maman kala ba tanga makasi bazama yele sage. Yango moni mbula eleki totiaka ye na etando po nazwaka interview na ye po to lobisa ya betela biso elekanaka ndenge nini abetelaka biso ndenge bakotelaka bango ndenge bazalaka ndenge so Lumumba ye ndenge babanda koyembela ye abetela biso lisolo wana nyonso neti lelo natiki pe bakolambela ngulu po alinga ngo data lelo en tout cas loba po alobi alingaka kufa balingaka baboma bango na baninga na ye Naba Julienne Dengalobak. Merci à mon boss, Eric Lé, le full boss, Motomoko bien. Merci Nami Kandeke, Jojo Komingo, ingénieur Eric Lokole, Nako Kabe Apandisa Mikolo, Bakomio, Tatiana Obalukeli Batute. Bisoto Samsa, na biso tant que va journaliste. Ah, bah oui. Omoni,
to partageara même point de vue na bandeko mo bayebi ki oza résistant oza journaliste proche ya opposition mais so bamoni oto mosu otengami mwa mokie maman Tatiana aza proche ya bajournaliste wana nyonso bakulutu baninga soki etengami mwa mokie so esengi tobeta na nzela ya etando eke bo en vouloir nga te il faut tobeta mpo bacomprendre ke nga akendaki te oliaki te te azali mpe na te epuis bayebaka ke oyo te ah oui nga aliaka te nga pene esprit lumumbiste esprit lumumba ya ndenge idéologie papa Molière même machine nini même pas c'est le combat soki papa Etienne Tshisekedi te soki papa Etienne Tshisekedi là chez ma mère soki papa Etienne Tshisekedi azalaki na combat moko vrai na nga naloba te na tshisekediste président Martin Fayulu alobaka ke ye aza tshisekediste ya papa mais nga ndimaka combat ya papa Etienne Tshisekedi azalaka même combat ya Fayulu. Ah oui, à la première propriétaire, Etienne. Contrairement à ce que les gens disent. Papa Nassali, ba Congolais, mabe belé. Mabe belé. Mugomsu to ozwata ya développer. Merci mingi na bino banson, ya mimi la bino yango. Donc musu se zatie. Donc boko senti bilengi nango, boko découvrir masolo ebele, boko